nga nga na boka na monde arabe mais nga na si toi ba prem ba animateur autant ba kérosène na brigade kérosène to atikala na poto po brigade ya to kérosène atikala na poto donc animateur vera mba to kezaka nga na si tant wana vide toi ko sala bon Maxi Single msufa bima ya mbanza Congo quoi wana le varito solo a soliste ya pas président Fali il pas qui mouvement na coalition il pas président Fali ba qui mouvement coalition ayaki wana mais azaki pe na vitesse senga fona coacher banini donc azaki moi coaching à côté ine na ben moi sene soki tokona kini bayaya balandaka ye sokete chetulito ibolingwa simbi me yaya falenda mikena boshi yezanga te ligamba famille faut contribuer lobi mo meshe na body li papa do sengle Bonsoir, ça dépend de émission na biso ko comme la bino na bandaku na bino na babone na biso nyonso ba s'abonner na kati ya chaîne na biso LKB TV News. Balobi bozala toujours branché na chaîne na bino LKB TV News. Balobi yona no s'abonner vraiment na kati ya chaîne na biso parce que ba news a bien, ba masola bien ya bozala te oko découvrir yango ka na kati ya chaîne na biso LKB TV News. Bah merci nanga vraiment nazo pesa na emoko boss de boss balobi Armel Kala moto zikisa bango Willy papa Willy Motors. Je te dis vraiment à peso bah merci ebele pourquoi pas Renate Ngombo na kati ya Paris sans oublier Jimmy Tumba Golba na kati ya Amérique Flavie Panda garçon shopping balobi mobala mwendu mobala mulai na kati ya Paris. Je te dis vraiment lobi bah merci na bino na ndenge bozo sala bozo pesa ezo sala vraiment bien makasi na bosanité Laetitia Malonga na kati ya Canada Raisandi kana kati ya Paris. Merci vraiment na yemoko balobi salon Chacha Charlène mona mwaso vraiment andimi kotiki la biso salon na ebo penza pour na ko présenter émission donc il y a vraiment ezala te Chacha Charlène balobi salon kitoko boti ba poto boti wapi soki bo kitika na isange soki isange côté Prince à 24 boko découvrir salon Chacha. Merci beaucoup na yo Chacha. Merci pe na batu nyonso balinga je je te tazana ka pona bino journaliste na bino bo sepela kana Pascal Lobaka bien alobela kabino bien sola na bino bien balobi s'abonner massivement. Je te dis vraiment aye ko découvrir musicien na biso o na kombo ya Oxygène oyo azala ki ko bete pa burompela oto yoka ba cri a ningisa mais lelo na président na e burompela na ye moko pe lisusu Oxygène Toyo Kakabango lisusu te. Alors je te dis non il faut to luka na to luka Oxygène parce que to yeba eza nini orchestre ya burompela ezala ka lisusu te to nini yango penza. Je te dis ko découvrir ye mais bisika na ki ko découvrir ye na ko kuta lisusu ma solo mususu ya musique donc na ndenge penza ya ko kamwa yango na alors bino moko pour découvrir Oxygène. Bonjour star. Ouais bonjour. Je t'ouvre chérie, moi c'est Pembe. Oxygène animateur à Diable autrement dit papa na Syria. Ouais, avant de payer nous n'engouende donc kitoko. Ok, merci Oxygène. Est-ce que koki ko bete la biso parcours ya vie non ya ki artiste, musicien, ndenge banda poto meka ko comprendre. Ouais. Voilà ça peine artiste donc soda bien et banara faut ba frontime ça la bien quoi. Ngane pena racine na ngefande pa fie na ngaje ko burompela na pese mbote kotaza o soda ne bien formé donc ngamuta ko meka na fia na te so muta mekipe na fia na do Oxygène obimela ya donc nga parcours na nga donc liboso pena tant to bet no mouvement ba quartier ba nini ndenge zala kaka parcours na nga liboso ezake pa fait na nga 600 Suzuki Luzubu yem ta pesa ko Oxygène wa tant ba oti Zenith na président na so Jibem Piana ba nini ouais tant wayaki a recruter biso ba musicien donc on a animateur na pesa makamuna nenga systématique
alors donc via pesanga maman comme oxygène quoi. Après on a le moyen wana ok n'est pas vient na biso chanceler des imbo ici. On a toba gena poto biso mto tikala récultera biso mto tikala wana bon. Vu que yo ebikaka mwana mobile senga foko bunda na ko suke pas vient nga mopao. Na monde arabe nga na boka na monde arabe mais nga na si doit ba prem ba animateur o to ba kérosène na brigade kérosène to tikala na poto pour brigade ya to kérosène na tikala na poto donc animateur veramba donc ezaka nga na si ouais nga yo ebikaka ba famille ngo ndenge ponga na mwana ntuka donc yo ebi donc ba famille pena elinga na sala bandule te ndefe tanga ka komie pa veramba bité peta fona bimisembo ka zonga tindanga jubek ndena ngenda jubek kuna na kana ba vena ngala Alain qui vous blesse qui vous na fait na belle qui vous nzambe mais mto ya za na tazana kata London donc yo ebi après wana sikoyo bon na kokaka na ba vie wana te nga na za toujours musicien na za musicien de senga fona bima pena na ya ka koluka makamne na yaki na kutana na fait na German yesama na umel na viana ne to vanda na psona vie bon makambo sala na ngobia mais nga sko oxygène alinga minga agressivité donc on sentit mo ba kilo moko boye ba nini donc yo ebi esenga na vanda ki na zo travailler na ngai ba nini bon nani na vanda na parler. Ok, merci beaucoup na Oxygène, merci vraiment la ba réponse si oyo ozako pesanga. Alors pour nani otambwisa ki vina yo parcours mulai boy outie pa ya vena biso Suzuki olobi Suzuki olongwe oye ko ya lisu c'est pas chanceler. Ok, après oyeko koma lisusuti et pas bourron pela. Pourquoi otambwisa ki vina yo makambango banda komona bien te to bambongo babanda ko pesa yo te to ndenge ni otamboli mwa mengwa pa bon bambongo kutute ponga oxygène de na nga makambu donc bambongo kutute bon ndule sengara wa ndule sengara faut luka mo ba visibilité quoi tant na ngwe pas 600 na yeke chanceler za na makambu bon na yeki na mo retard déjà ba tambola ina bango banda o bosser bon sali ba mise ba tikala na poto pas doyi mo temps bon na longwaki nena quartier latin na yaki na sala ki test vera mbani manga mais grand frère nanga c'est peleng na sala ndulete nde abena nga mpanza jubek Alain qui faut abena nga mpanza jubek na zaka na jubek kuna bani kuna siko na sentir que na musicien artiste Yo simbaka te donc ako benga kutu fenea yo amboko baluka ga yo so luka te banina bia ngandule kaka moko kendaka mo banzonzi nkako betaka ndenge zala par rapport à systématique via zo mona ngofo amona ke petit yo boete banini na psifie ngafona kitalanga kini ndesenga na ekina kutena vena nga German yestaman tanga beti vice procédure nena ya kana na vaina vie bon na moneke to betaki ba mo boye kengenge to betaki yango ko bwaka na kati kuna ouais kengenge ngam na bwaka ba bora ngam na bwaka kengenge tanga to betanga zonga quartier latin akobi na ekotite azonga quartier latin bina ekotite nde ba longwa kina ba danser so ba chouchouna ba muzitu producteur mais bon panza ba Côte d'Ivoire wande ba sala clip wana bon ala tikala ka pardon toke non malembe tant bo sali so ekengenge na bino wana bourra zongi quartier latin et simba kate musique c'est ka mona ke simbi na eta kokite yango mona zonga na bon wana za monda oyeba wana za makambu na kwa yetanga zonga ikuna ko bina ke kotite wana yo amso de to beti kengenge on a surtout comme on se peut ma boucle pa kengenge ele kana TV on fait longue quartier latin natala boyena zate bo vers ce qu'ils agité petit na oxygène yo ebi kaka yo mtoniati na bord mais yo ebi ba courage kaka bon tout ça là ben mission ba na ke petit mtabwa plan mais voix ezali yo on ngam na bwa na ba bord wana tout ba fouetter arrêter les babare ko sala biso mo akapela ba bord na oyo bwaka ngona Kenya ouais mais animateur so singina panza na opesa magambo wana vya ke ale bina maringa ya bana ngongo bina maringa ya bana mboka ngane kot hakot Eberi, amama babini gidogwe, hadadadadat. Eberi, bajeri babini gidogwe. Yesamane kwegele galuke dwe. Ale bareto bari. Ew! Ale, show me baby what you got. Bareto bari. Fouete, arrêtez les gengenge. Wana so ba plan ngam na betan. OK. Ouais, donc
tant wana vide toi ko sala bon maxi single musu fa bima ya mbanza Congo quoi wana Alvarito solo a soliste vous avez pas présent Fali il pas qui mouvement na coalition il pas présent Fali ba qui mouvement coalition ayaki wana mais azaki pe na vitesse senga fona coacher banini donc azaki moi coaching à côté ine na ben to beti mbanza Congo mais na senti que vieux bord umeli banda 2019 ti lelo donc na senti que plaisir bimati nde na makasi na ngata ke mobali côté moi ba studio na nga na obeta ba plan na nga na zaki na mpanza point noir wana ouais na masa na kia mwangana tozo beta moi single na nga mo ya afro boy ezo bimapé kala mingi te sana nga na mpanza ya point noir donc semaine to ba na ozo nga point noir pona vidéo na sana clip mais à part wana na pema ki yo bika kata ke mobali na yo kutana na président Ibrahim moté mama Charlotte na Londres monté maman Charlotte pigeon vert ouais na kati à Londres donc abenga oxygène ya ni soda yo yebi nga nazana masolo banini fosala na bayaya banini natali pena bon système à contrat quoi to signé na président contrat moi 2 ans nga naza mais na que déjà OK na nga bien na renouveler contrat na donc 2 ans so vide na nga zo OK na nga président Ibrahim ndeka to yoka na ikwa na moni que déjà au sel donc na façon d'être OK na donc j'ai ça bien kuna pe nazo beta générique nazana masa na nga animateur wana mobini saza tozo boire nae ba chief na nga baza ba yuma donc toza pena mo ba ya ebele quoi tozo travailler na nenga systématique. OK, merci vraiment to epe ko kuta bango en pleine répétition na bango ndenge baza ko bina wana. OK, cameraman ko ki ko bendela biso il mange ya rap ndenge ba musicien baza ko bina e ko sala bien makasi.
Montana na kati ya Brazzaville balobi mwana mobalo soka zo beta zo bina donc batu pendia bazo bamba bambongo Tony Montana tozongi na plateau na biso bino moko bomoni ndenge ba musicien na biso na ndenge moko oxygène azo kata loketo na ndenge azo boaka vraiment balobi eza terrible des fois te o soda chairman yestaman don afana na chairman yestaman na ebi makambo ya salaka yango na django yango mo président Ibrahim place azaka santaki déjà sentir que artiste azala makambo oxygène donc faut ala toujours na masolo quoi nde na yaki na masolo na baya tous travailler na biso kitoko tous na ba studio tous bosser donc j'ai peneza kitoko quoi donc yango moni ba Clovin Tseka ba Issa Kaba ba Masana nga Hussein ayor Mazara ebi makambo sans oublier Vienanga machine Manzambi Motema Makati Makati yo yebi toujours nde to yokanaki donc makambo yango quoi Makati ndenge ka ba koli wana préparer pour oxygène donc naza déjà na plateau yango na epsa ko na sepelisa yo Makati bon on n'a pas 4 makolo wana la kainga déjà toujours on attend donc yango moni toujours sala makambo ndenge zakaka yo yebi donc j'ai pena kitoko non c'est OK balobi j'ai kitoko oxygène alobia ko sepelisa bana kini monde entier Makati ko bossa na pe j'ai tuetité azawana na sima alors oxygène est-ce que single ozo sala okoki ko betela biso ngata mwa muketo o sala la biso mo eloko mo belisusu ata yo orchestre na bino ouais wana siko na sapena na ba plan ba plan peneza venanga machine Manzambi Makati manda web makambo donc ba plan peneza na nenga systématique moi seigneur soki toko na kini ba ya balandaka ye soki je tout le temps ibolingwa sembi me ya falenda mikena boshi yezanga te likamba famille faut contribuer lobi mo meshe na body li papa do sengle chacha solo kitoko na kati ya isangi donc moi ça pembe degré salon au penza ya Chacha Charlène je te tu penza zo benge Chacha Charlène balobi maman sociale moi ça pembe ya bwezala wapi soki na salon te talande tozo se retrouver ba mi pepe moko kitoko awa na kati ya salon alors oxygène koyemba kitoko boye ozo boaka kitoko boye lelo soki producteur to ba président moko ya orchestre moko ya minene ba bimi ba bendio ba telo pe ba paquet contrat na wane ko kata na to ko boya ngote po kende na o ba côté kuna bon contrat ba vidarango contrat ba vidarango mais contrôle nazo ebisweza ya makasi d'où c'est ici que moi ça pembe ebi makambo donc contrat oyo façon nazo memelango chancel ka songo mama na Syria et degré eza contrat moko a ko saba vantité donc tino lo bano bona ebi le pourquoi talaka président Ibrahim monter maman Charlotte abna oxygène vanda wana donc yo yebi pesa makambo quoi donc talaka pesa tango donc namto na pesa tango donc GDG on est ensemble na baya ya toujours travailler pena kitoko donc j'ai tout kitoko donc pour moni pour président moko ya pena solo en tout cas il faut qu'un contrat non c'est ce qu'il faut et les contrat mais na limite que ba osalango pour président Ibrahim na minute de béton donc deux fois c'est OK merci oxygène on pense à rappeler lobby pe kuna osala pe mouvement ya yo moko ouais pourquoi pas na mwana mobali quoi donc mwana mobali na vie nga déjà na bota na makambu moko boye ngabna to tuzo kola na to tuzaka ba mikina ga na ba mouvement na veni mais nazo tanga wana na ba primaire pena quoi woka na osala vie na nga Florida azaka na bandalo wana no beta misika mbonda nga na kenda ba rep ne na kopia kango ba vena nga if kifufu bazalaka na mouvement moko Paris 9 na kenda quand même ya président Fali ngapena tango na bandanga na makambo do na ba bandalo wana zo kepena ba donc donc ba répéter ba président Fali ya ba talala temps donc vous comprenez ya ba Paris 9 ba vena nga if kifufu so ina yoki ba ona epenga pena zo copier bango donc na zaide na makambo déjà donc pour na osala mouvement na mobali donc au salama pena na mobali OK merci vraiment ba landi émission na biso na kati ya chaîne na biso LKB TV News donc
musicien na bino yo star na bino yo oxygène o botunaka pe bolingaka ye yo azali donc et au sala bien tant à repesa numéro poser numéro na yo bengi et au sala bien parce que au PSP makamso roza na besoin libanga akoki pe ko boaka yo. Alors tokomi ko chité na émission na biso un mot de la fin o koki ko ebisa ba fanatique na yo o nyonso balandaka yo pe balingaka yo na ba abonné na biso nyonso ba s'abonner na kati ya chaîne numéro téléphone au pesi o boaki pe ba dédicace na batu na yo. Ouais, pour les fanatiques, nanga bozala calme oxygène na bino yo na ebelo roni na osala donc j'ai bien nazana président Ibrahim monté maman Charlotte pigeon vert donc marambo bien ça quoi donc nga pena pona kozwanga mingi même na WhatsApp appel donc faut benga nga pena na numéro na ngeza plus 243 89 66 12 206 plus 243 89 66 12 206 donc oxygène yo kala mingi te bozo sepela bozo ka ba générique a bien zoya na ko sepela samno na opesa ba makambu kwa ndenge zala kaka donc Kennedy Kene oxygène yo omoni kulu donc j'ai peneza bien makambu te za kitoko donc Kibani Kibala papa na Rafal donc j'ai ça kitoko kalamingi to oxygène on s'appelle Sabino ouais kitoko donc chalele papi useni mwalimu ya PFP yanguya oxygène ya yo nera toyoka na kikwa masana nga Isa Kaba sans oublier moi si kitoko na kati ya Turquie petite sœur propre Jocelyne Yenga moi si à velours avec Omawewa oxygène yo grande sœur nanga Sylvie mafuta nteka petino yo oxygène azo panzaka na nenga indusa ouais yo ebina na kata pesa tango quoi donc on ensemble quoi todo sepela kala mingi te profa ya mboka Jeza kitoko de London donc makambutu kitoko fort ni wami restaurant Jos de Londres donc j'ai kitoko Andy salon Markingi Rodi Justine Ilunga donc j'ai bien ya Karine Richard Botouli Dodé Mbanza j'ai bien donc yo ebindeka toyoka na quoi ouais Doudou Kwanzi le charisme donc j'ai kitoko ouais makambo na zolo ba oyo donc masa na nga moko ya kati bidi sole mola yo yebine toyoka na ya donc ya kosamba kutu ezate Dede Mbenza toujours Nathan Nzela Kennedy kitoko Nathan toujours toza toujours tozokoba. Ok, merci vraiment to sukina nuana to ebike mabanga mbala moko esila kate po ekosila kaka kate koshite na émission na biso ya mingi vraiment ya kolobeza te merci kaka na ye moko cherche Charlène balobi moi sa pembe o atikela ki biso espace na kati ya salon na ye merci vraiment na boss de boss Armel Kala moto balobi zikisa papa social merci na nga lisusu na Flavie Panda garçon shopping na kati ya Paris Tony Montana et bongo ye moko na bosanité les grands caméramen Bobby de Bob en tout cas ba image ya kitoko je te dis vraiment lobby bo s'abonner moi suivement kaka na chaîne na biso LKB TV News bozala dessus te numéro je te dis ça plus 240 plus 243 89 55 950 47 plus 243 89 55 950 47 na suka soko bengi